7 jours de la semaine ba mo rebimi bo utangola to ka mamoke na ba internet epandani ke beaucoup fait les danseurs na hebité ba jango so ya kalamana ya ba mbeke zongi to ndenge nini Ronaldinho masola na kutunga na kolobela mouvement mingi te na kolobela mingi te parce que biso tout dayaka et biso ki musicien net ngai kanye na wenge so na paye jipa on a parlé mbamo bobetela maboko boba Ronaldinho ayika humilité masombi jipa sombi parler mais so seconde na yika wenge boy les fans to pas d'ailleurs parce que boloba so c'est clair to kayen to kerole boloba nini donc ça veut dire les gens bazo penser makambo oyo kuza yango te to belaka ngaza wenge aigwe yokanga Bobby Ronaldinho oh c'est pas les arbres qui cachent la forêt mais c'est la forêt qui cache les arbres papa ezayo oh nzete bombaka zamba te zamba nde bombaka banzete eza igwe mbakoki pe kokende me wenge eza wenge papa eza yo oh. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Partout là où vous êtes en train de nous suivre sur www.visionplustv.com. S'abonnez-vous massivement parce qu'on est là vraiment pour vous satisfaire. On est là pour faire toujours des bonnes choses. Vision Plus TV, toujours à la page. Et puis avant de commencer là, je remercie les créateurs de ces élateurs. Le père de toute famille du monde avec son cœur paternel plein d'amour. Parce que les Loso Bomoni, les Guardiola de la presse, Papa Henri, Mobile Lolendo, les Apon Zamba permettre que tous en abino. Aujourd'hui, je vais recevoir un artiste et musicien au nom de Bobby Ronaldinho. C'est un musicien de Victoria, l'élection de King Kester et Menea, que son âme repose en paix. Mais Bobby Ronaldinho, à 8 mois de temps après Victoria, avec Kinakin, a évolué dans sa propre aile, mais les longs n'ont pas baboué. Aza intégré dans la wenge musique à maison mère de phénomène où rançon le roi de la forêt. Maintenant tous voyez, on va le faire parler pour que Toyeba transfère ou wana salami comment. Parce que Toyebi déjà qu'il y a comme président et puis à chez l'épisode Jello Romo Nanzela, tout le monde a déjà ba clip bané koleka. Mais to kamo to monde sur Bobby Ronaldinho na podium ya maison mère et puis bango batoyo ba pesa ba cours même na correspondance à chant. Mais to kamo ndeni to monde sur na kata wenge. Ça n'a jamais été. Je ne sais pas son na Bossani. Que Victor, Mission Victoria, tout le monde a une carte à Wenge. On va prendre le temps avec Bobby Ronaldinho. Là, je vais commencer d'abord à saluer mon ami Marco Longomo. Marco Longomo, plein de bonnes choses là où tu es mon frère. Et puis je vois que BD, Bella Dinganga, Fatima, Bana Londres, Freddy Mayemba, plein de bonnes choses. Impresario Claude Ndombasi, merci toujours Naba commentaire Nayo, merci toujours Naba encouragement Nayo, merci toujours Naba conseil pour que toi améliorer mon salaire. Piron tomba plein de bonnes choses. Et puis je profite aussi à l'occasion de recevoir Bobby Ronaldinho. Bonjour mon frère. Bonjour. Bobby Ronaldinho. Ouais. Bonne hier. Ouais, ça va très bien, ça va bien. Centenaire et mon Jack et Péperdé. Ouais, santé pépélé. Quand tu vas lola na lola, donc ça va quoi. Bobby Ronaldinho. Palais, boulot, Maramoutou et puis strictir et d'eau vidété. T'es strictir au vidété parce que ngana za mwana poto après tout ngana mwana poto. Donc ça veut dire batu bakendaka poto mais biso toza bana poto. Parce que tu fais na poto pendant 7 ans, 8 ans, le bana bako ça va 10 ans. Donc ça veut dire que tu as bana poto. Donc on va en kin même pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans coller les angati. Parce que tout le monde qui est pétant depuis où ta poto, beti déjà combien de temps na kin Bobby Ronaldinho? Depuis na uti mikili na kin na beti ba 3 ans. Mais avant na kana kinte donc na bouchaka muka Fredicide, muka Angola, Namibie, Kenya, Brazzaville. Donc na bouchaka mais en Afrique disons 3 ans déjà. OK, 3 ans, 8 ans et belé ba tout ba comment lo baba rimer ah ba refula e depuis à uta nord azonga fanda donc ah ya katana pa moi na rasuti. Okoyi sa bangoni. Mais tala lelo. Si on est ça bonga tala lelo. OK. Tala lelo siko. Bango na bazo benga bango bakomi bajika biso to ba musicien donc ça veut dire tala lelo dans boulot toujours bango bakomi bajika biso zaka ba musicien et j'ai sali les rois de la forêt Big Boss
les vieilles lumières, miroir du monde. Wenge musique à maison mère. Blague, tu sais quoi. Ronaldinho, que son âme réponse à paix, le roi des rois, les kings. King Kester Emenea, Wazaki Bongo, papa nayo, président nayo, patron nayo, oya mema yo pour que mon nord. Et puis aux attend un robot, les lois n'ont pas qui robot en nord, balifanto bakoli, au vanda bakote wana, les lois araso te katika biso. Kota la nenge otikala lelo boy, na nenge king azalaki, tango fani yo moro milobelarani. Ben, on se sentait déjà isolé depuis papa n'a mené à Kendaki, puis à son âme. Mais j'ai pris encore beaucoup de temps. J'ai pris 3 ans de réfléchir, 3 ans de faire un effort, de parler de Kester Emenea, Wazaki maître dans mon idole. Maintenant, donc, Kozangaye ils a passé choc wana, ils ont pendant 3 ans avant de parler. Mais nous avons dit que non, je suis musicien, je ne dois pas aller dans l'orchestre Oyoyo, ils sont en dehors. Dans l'orchestre Oyoyo. Et ça na kati ya makambo. Donc parce que mon le roi de la forêt aza petit frère propre ya Eva la Malakose et puis descendant parce que tali mené à Eva la Malakose alobaki petit frère propre Ngama le roi de la forêt mopaya koki kosomba zambate. Donc ça veut dire quoi mopaya kosomba zambate ce ko biso nga Ronaldinho na kati ya royaume de Belgique ce qu'on a na kati ya royaume donc royaume uni na kati ya Londres et pas le roi de la forêt on a bien un royaume uni donc blague. Mais tout le monde qui tant kinga kei otikali obundi bundi ndio moko lobaki osali ba hommage ba clip eleki na romona ki obeti to Rwanda ovandi mwa côté wana ovimisi masolo na ba prêtre ya Rwanda oyebo epe tout le monde qui Ronaldinho na côté studio abeta ki opise mo bozaki oleka pe jana na télé ba clip ezaki oleka bato yeba ki ovanti déjà idéologie ya makambo ya ba mouvement ndenge za kana kini mais tu comprends te mamo tiki masolo wana boy wenge musique à maison mère et ça la mindeni. Non, parce que moni bato belé bazo comprendre était d'être un leader, c'est pas que d'aller toujours créer un orchestre. Parce que d'avoir un orchestre, ça va charge. Donc ça veut dire carrière no peut comme courte les couleurs ou créer ba groupe. Au moni sur hôtel ba papa na biso le roi ba Joski qui ambokuta. Ba papa na biso ba Pepe Ndombe. Bazaki toujours na OK Jazz. Le love papa na Joski ba mbote na na poto. Na zane dernièrement avec na kin awa. Na kena ko tala OK Jazz zo répéter na une de toi. Na kutie wana zo répéter na OK Jazz. Donc ça veut dire aza toujours mis en OK Jazz. Tant ba kabule ba médaille awa, azo ki 2 médailles. Donc ça veut dire que pour na ko ba médaille, pour na ba médaille de mérite na mboka oyo. C'est pas que non au créer qu'un orchestre. D'être aussi un orchestre, d'être un leader. Ils ont raté qu'on crée un groupe. Déjà, le roi de la forêt, il a leader de leader. Parce qu'il a fait combien de musiciens aujourd'hui, il a fait vedette, il a fait un groupe. Il y a un moment où il vraiment temps pour réfléchir. Il a sa carrière. Puis maintenant, le roi de la forêt, j'aurai encore le temps de chanter vraiment avec le roi. Donc, il y a un moment où il n'y a pas le roi de la forêt. Parce que papa, moi, j'ai monté à malam. Après, ces chances, n'a pas masté belé. Après, ces chances, n'a pas tué belé, belé, bah, il y a un orchestre. Ronaldinho, mais Bino Bovana na King. King Azaki, professeur Moro na mamba musique on a habité. Dans ce qu'on classé le baye Moro abiso na fandi, so na fandi nga mamuke na monaka bateau na rotala kina banga et le roi ba Pepe Kale parce que Pepe Kale kin ba on to benga ba démon na mamba cha. Mais to mon na King aye ake sundu kina marambo et puis Moro abi bien qu'appelle ça cours na correspondance. Parce que tout le monde a ce que Babino boza ba descendant na ye boza tellement ébélé boza ba grand chanteur wa tokobo yangote. So kota la Bino nenge boza ro travail to s'attendant même pas qu'un jour to remona Bino na ba wenge. Na ebité galère à kin kaka otali boye orchestre ezate to nini na kota na chaka mutu ko to essentiel ki na zala to zani. C'est pas de galère. Ezate ke o isoki ni ezate non. Eza vinanga ils appellent carrière nanga nazo tracé au moins c'est pas mundele batunyo CV nakata CV na yo ou comme parcours non sociali net singa Ronaldinho je peux dire que moi j'ai chanté avec Emene à Eva la Malakose dans l'album Les jours les plus longs. Je peux dire encore que j'ai chanté avec Papa Wemba et Redi Amis dans l'album c'est mon enregistrement de Modorocha francophone à Paris. Et aujourd'hui je suis dans l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère sur la salle vraiment CV en na PC pena orchestre moi yami ndele moroboé ils vont voir directement non le gars il est costaud parce qu'il a chanté avec des grands. Mais nga zo ki te réfléchir pendant 3 ans orchestre ni na koko kendepe na mané ko sala na nga na sala na makambo na nga je manque pas de moyens
Vous comprenez? Mais na tala ki sikoyo orchestre ni na ko s'intégrer, na se retrouver na nuance, na se retrouver na lignée. Na mona ki le roi de la forêt. Parce que moni temps wenge bandaki papa Shiraz alaki mingi côté papa Wemba. Sokoyo ki Igwe le roi de la forêt Big Boss a nopé sa deuxième voix pena ya Emene ya kwa mambo. Ya moni sokoto na yoka ki banzembe le roi de la forêt na yoka et puis j'ai aimé les rois depuis. Nga na ye wengete na yaka déjà wenga avant que ne Victoria Layson. Et belé ko bazana ba yaka simananga. Moi j'étais déjà dans l'orchestre wenge musique à maison mère. Ozomona. Donc nga vraiment orchestre na mona na beta na Congo très gaz avec l'orchestre ya le roi de la forêt parce que batoyo na koyé mana bango bazaka souti soko tangi pepe kale empire akenda soko tangi papa Madilu akenda uzomona siko ipsanga imene vala mala cause akenda papa Wemba pe viva la musique akenda mena dis-moi lelo yo neti biso ba Ronaldinho so na bina bête na orchestre na Congo c'est toujours wenge musique à maison mère en tout cas c'est toujours wenge musique à maison mère est-ce que koya wenyango yo mo sentir ndenge nini okuti ba master kuna et puis comment na yo tango yaki oui na Santa Jack na mona yo obeta nzembo ya 13 ans si je me trompe pas Chantal Switzerland pardon donc simba chawana mobima na ba vocabulaire ozo panzango yo moko mais là au moins na regretté ton okaki vocal ya faire rigola na ebité yo na faire bozana problème ni. Non, tu as un problème. Mais par rapport à vocal, na ending na ko panza on irait moi ba jeton mo ezali côté wana. Té ezaka maloba. Au moniteur yo lobi. Ozo ba ke ba ignora le roi de la forêt, ceux qui ba balokela ye papa bimisa bango. Té na lobi na bango té. Na bika na muto ba yembela ira nzembo. Do ça vitango muto lobi ayembaki. Obenga ninga libanda ya mbula. Esika pongia kokutanga esika ngana kolalela. Sikunga lobi boye. Nga na benga na yo te o préféra na yo o kende o salamo kili na yo o ignora Igwe mama mama ya kana mama bolingo pasie ngai bobiro na lela Igwe na bokili lote so wana na kenda o salamo kili na yo o ignora Igwe muto ba yembeli nzembo wana ma Chantal il aime ta ignora Igwe. Bobby Ronaldinho, là, à Pinzao, les matériaux durables. À Pinzao, bende, plein de bonnes choses. Tatinzao, double nationalité. Bambo Tebele, place aux alliés. Manolis de Bundes, plein de bonnes choses. Papinda, là, à Lyon. Martin Kama, Danao. En tout cas, plein de bonnes choses. Moi, place aux Bozali parce que, tous en la pose ça, il y a soutien à Bino. Encouragement na bino ba critique na bino de sala ki biso tozan la kino to vivre Vision Plus TV s'abonnez-vous massivement parce que biso boulot ka kande Ronaldinho ce qu'on a kata wenyo musique à maison mère nengoza wana ba voyage bandi déjà ba utangola et lekindengeni tourner Matadi to beteki na kermesse ya Matadi danger bana Matadi Congo central ba sepelaki et puis touti Angola na Mbanza Congo to beti kuna lisusu danger bana Angola ba sepeli na bike Luanda ba koma ina nzala mais to bisi bango tenter tozo ya pe Luanda kala te po bazana nzala ya wenge po ba bi 7 jours de la semaine niveau le roi de la forêt yembi na album wana mon boss blagité parce que batu ba lobaka na bango biso nde batu to ndimaka blagité parce que moi je chante avec Emenea. Et c'est là que je vais chanter à Pamba. Jamais. Je ne connais pas le roi de la forêt parce que ça descend à Emenea. Ça a voix na lignée à Makambo. Tu vas consommer 7 jours de la semaine. Pour comprendre que nuance via Yembi. Et puis qu'il fait Mina qui Congo, à Yemina qui Ndande, à Yemina Swahili. Donc, danger au Saranati. Yangwana. Donc, tu vas consommer 7 jours de la semaine. Matin de les gars qui bien, Angola peut les gars qui bien, Maramto qui toko quoi, c'est ça. En tout cas, bon, Kin Bisoto comprend que tout ça l'émission na balabala. Maison mère wana na ba chanteur au kuti wana. Yo mo pena ke, to longa no ma me pena so vando talibou na coin na yo mo na parler. Chanteur ni nozo mo na pena ko bi, mo na mayo pena kuti e dégâts. Na pena tina wana na yega pona yemba mingi na le roi de la forêt parce que yende mutu ayemba danger blagité parce que moni batu bakansaka ke c'est l'arbre qui cache la forêt mais pourtant c'est pas ça. C'est la forêt qui cache les arbres. Donc ça veut dire zamba nemte bomba kabanzete nzete bomba kazamba te ya moni ngana ina kati ya zamba lo nzete sika basopela ngo mai Bobby Ronaldinho jipa rando
danger. Donc ba master tout bazo yemba na bango pepele. Ba ya bazo yemba bien soko ki Nico très bien. Oyo ki ba faire baza wana, oyo ki Jenny watula. Oyo ki café room azo pesa ba likolo vrai. Donc ça veut dire bah tu vas temps comprendre. Et le belo et le roté qui mouvement oyo yemba moton oyo komi boye ba départ rebelle salami. Yo ta te ke palonga na ebe bana mai bazo kende mais et le roni nonga ezayo sala ke bato bakima. Na yaki kutu pona bango te. Ngala yaki pona bango te. Bato balonga combien les rois de la forêt wenge za wenge. Wenge za wenge. Wenge za wenge. Aïgwe, Yokanga Bobby Ronaldinho. Oh. C'est pas les arbres qui cachent la forêt, mais c'est la forêt qui cache les arbres. Papa Ezayo. Oh. Nzete bombaka zambate, zambande bombaka banzete Ezaigwe. Mbako kipe kokende me, wenge eza wenge, papa Ezayo. Oh. C'est ça quoi. Merci. Quadruple maître Ousmane Gozele, na Paris. Président Clément Kassi, Yazabon na Myriel, plein de bonnes choses. Souverain Djibril, na Pécho Bambo Tebele. Maire Winnie Madiba, na Paris, en tout cas, Bambo Tebele. Bobby Ronaldinho. Et loko tout le monde na katsa wenge musique à maison mère quelque part réseau de ranger. Parce que tu es bango na wenge yakala. Na sens nin. Dislocation à wenge salama. Le roi de la forêt accueilli. Papa chéri souverain premier accueilli. Toroi ba guerre et salama batu ba kufa ba bitumbe salama ezaki dégâts. Et puis tout le monde a toka mambo ya ba sacrifice et ça mana kata ba orchestre wana. On a ki non muto adaye. Mais bino komona 7 jours de la semaine ba mourir bimi ba utangola toka mamoke na ba internet et pendant que beaucoup fait les danseurs. Na habité ba gens so ya kalamana ya ba mbeke zongi to ndenge nini on a dit. Masola na kutunga na rolobela mouvement mingi te. Na rolobela mingi te parce que biso tout dayara. Et biso ki musicien Netsingai, quand il y a wenge, soit na paye jipa on a parlé, maman bobete la maboko. Oba on a dit na ira ou milité ma sombi jipa sombi parler. Mais soit seconde na ira wenge boué. Les fans to pas d'ailleurs. Parce que pour le baso c'est clair to kayen to ke pour le banine. Donc ça veut dire les gens baso penser na makambo o kuza yango te to belaka. Et so bike même ta papa nanga mené va la mala cause. Papa nanga azaki malade et mené il était malade. Maintenant il fallait prendre aussi un temps. Il y a aussi quand on yemba aux mois pour mon robot. Bah fi balinga ité parce que on a besoin toujours basa na kaza makambo. Ndiye ko ça soso ma marque. Même lever mbiaka papa wemba. Il était aussi malade. Autaki poto ba traitement ayekini. Il fallait pas qu'il ait un concert on a Côte d'Ivoire. Mais comme si ko moni na Congo na biso ba fi ba yembi trop. Ba sali album est belé. Ba zo futa bango na l'état. Maintenant les veilles ils font des efforts pour ne pas voir l'art. Dis-moi ce que papa Wemba kuta kufi en pleine scène na lié papa Wemba. Et bon siko ceux qui ngai na matin avion na zo voyager na wenge na beli na avion na daïza problème pété. C'est quoi les kindengeni pour que moi en bas le wana kufa. Je peux pas raconter ba histoire wana. Ngezaka ki nazaka ta wenge musique à maison mère le roi de la forêt Igwe. 7 jours de la semaine ba to consommer yango et puis ba fanatique tout. Les invisibles de Weranson. Donc en Paris ba Gelor Onema bazawana blagiti wenge za wenge quand tozoloba tukumtabela ka mutako kufa donc izana ngoma makambo les gens ba interpréter na bango gauche droite c'est pas interpréter pour nga ba interpréter na bango tina petit nati donc ça veut dire biso de rodaïté ba mère na biso pe ba rodaïté comme biso na biso ka mère adaye père adaye donc ngai oh tina petit nati donc maman ou to le belango te net to landela ngo sous trotter parce que ba tu bali ko koma bi koma donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Bobby Ronaldinho. Marco Longomo plein de bonnes choses. Maman Elisa Pedro Munoko Bank. Mère yo ebitango lobaka. Moli mon abissé zora kimia na kata kino. Maman Mawete Pedro, maman Malamu plein de bonnes choses. International, Chancel Mbemba Djogo, équipe nationale. Junior Kabananga, ba fierté équipe nationale au Bazak et soba tiki ba club na bango, ba kiti Kinshasa pour ki ba tombola toujours le Congo ya République démocratique du Congo, wa tokobo sanabino tepi Gomek Mbala. Ronaldinho lelo phénomène combattant. Yo mozo mo ateki na wenga ndenge ozo oye wana ozo beta na yo, mo yebi ke poto kozana ngote. Nga va na poto pendant 8 ans. Nga na via poto te. Nga za bana nga ba kune belé baza bana nga Ketsa, Kerolis, Migler, Ado Kaye na ba mère na ba baza na poto. Donc ça veut dire
ba combattant to qui na ba on a vitesse té pour la vitesse basé belé il faut qu'il y ait une idéologie il faut que soit là papa on est tous des Congolais on est tous des Congolais bolingi nini qu'est-ce qu'on peut faire vous mona pour pas ça ba négocier ba Congolais bazana ba droit ya makambo za ba besoin ba combattant na pesi bino mbote ska bozali quand le roi de la forêt lo baka ingeta nabi ke ba combattant boza partout boyebi ke Ronaldinho pe grand combattant donc mais na yebi makambo ndezali moni makambo ndezali boye ya makambo ko il faut que solara na bango il faut y baser belé mais il faut que na Londres baza na Allemagne baza na Suisse baza na Allemagne na Hollande bazali na Paris bazali baza na bamboka wana nyonso tout moi que tout mo kini mingi ba États-Unis to beta to kini bakota ba Moscou mais ce que fait makambo ndule na biso ba Paris Belgique Allemagne Hollande Londres. Mais parmi bango banirono pe ba mission bazali ce que lo nini vraiment et ça la raqué guerre wana lo vidété makambo neta nango tuteke ba mission bana poto ba créer yango te baza na idée moko eza na kati na bango ce que pona makambo oyo po musique ezonga eza conversation entre ba grand biso ba petit biso te ya mama bangolo soki biso kena loyengo ko beta te ba papa chéri makambo yo mutu akosola ngo mutu asololaka makambo akosola bato bayoki na monde eza le roi de la forêt jour nzambe loi président nga prière trop jour nzambe bena olamusa ye a réveiller ke boye le roi de la forêt mona bato na kosolola oyo senga to sala yango soki senga ba concert gratuit to beta ba concert gratuit bona posa nini ono ba femme violée to na besoin ya aider bango oui. Le roi de la forêt, Big Boss, il peut dire qu'il n'a pas la bino 5 fois Olympia, n'a pas la bino pas beta basale 2 fois, n'a pas la bino 5 zénith sawa, mbongwana to ekota bozwa yango bo aider ba maman na ba est bo na bo. Il faut converser avec le combattant. Il faut pas y aller trop vite que au moins je vais me faire voir. Ça, oui. Parce que baza ebelé. Mutu na idée na me bango tu ba pe na idée moko oyo ezo sala ke combat wana ezala. Mais na biga yo vide nango parce que tozaka ba congolais quoi. En tout cas, merci beaucoup mon frère pour que tu chité na biso. Na habité ba dédicace na batuto bazolo na monde et puis na maison mère to peso combien de temps? Nga pe na maison mère boté en carrière na pe na le roi de la forêt. Boté en carrière na nga pe na le roi de la forêt. Et puis que nga za na besoin pe na ko beta besoin ya ko dribbler na yemba danger. Bato benga nga grand chanteur na mboko Congo. Mais na salaka album moko na Emenea. Na chape nzembuté, na salaka ba vocal. Bo ba grand chanteur na monde. Babimara na ba chante mana vocal so taliman da chante wenda kela uzolaka soko yena shokoro babia sango na nga ba kobelela soko yena Ronaldinho oyoka balinga tonina Finlanda balinga nanda kwa nzambe mifune kia belva Mbalingwa ko tutisanga mituna bambanda mumezo la ve Mbalingwa ko tutisanga mituna bakamuke Oyo ndananda kwa nzambe ina munu zola mingi Makoma ko tunangana bato Evala malankoza lobaka nini yango Mwana mamango Donc ça veut dire tout débat dans la vocale Donc yimbi poto bayoki babi Ronaldinho grand chanteur Diogo Si vous pas le roi de la forêt Tous as chance ya ma bena chanson en mono et en duo avec les rois. Batba yoka. Mais yo na vu nos apeka na chance aux apembe na ba roi. Nga na loba ki yango déjà na ba émission na bi nga na vara pembe na ba roi. Na ozaki na royaume de Belgique, na Royaume-Uni. Donc parce que nazaka na kati ya palais. Na bona nga na kene o na kuna ke o Sarkozy le ngwa ki François Hollande te na kana kati ya royaume. Nana kata royaume c'est pas le roi de la forêt. Big Boss, Papa Nexosé, na Glady, Motema, maman Sylvie, Mampata, maman Pasteur, na États-Unis, les qui avaient na Jonathan Mwese, venanga Jonas Mwese, na Canada. Pour moi, c'est comme au Canada. Nga c'est comme au Canada, na aux États-Unis, na comme au Mboka wana tout. C'est le roi de la forêt. Azo zong sanga sur le stade wana. Des gars. Vous comprenez? Ok. Donc ça veut dire ngaïti na vanda na kini pour na beta musique. Na vanda na kini pour na beta musique. Si même si les gens peuvent dire que non Ronaldinho ba refulaye, si ba refulaye Ronaldinho, oui ba refulaye Ronaldinho. Il est venu à Kini, à Angola avec $10,000. Je peux rentrer en Europe. Mais pourquoi on a préféré na sombe voiture, na rouler, na salle orchestre parce que je suis musicien. Je peux dire aussi que non. 10 000 on a zonga miki, na zonga miki. Ata partir ka ngona wepe ozonga nord. Mais comme j'avais pensé non. Nga genda poto na tiki ba petit mo na bakini awa. Oh, o ka kuna o petit mo ko shekito.
oka kuna o petit moko boya Abraham apete pas JB abimi petit nanga otaka donc ça veut dire je dois ba jika bon ba musicien c'est qu'on a minute total lelo obeta na wenge équipe nationale mboko Congo sauter na kato mona ba mboka ni bazawana ba chancel même bazawana parce que binga na obeta wapi obeta tala nebza yo donc nazawana blague ti yo obeta na websa bango ti bon ba bika sika na betaka nazana milieu de terrain wana pour ça meki les rois de la forêt ngane na s'en charger na bango pour ba yebi makambo pour depuis ba poto donc ba yebi makambo c'est que Mikolo Sankara pe mana ya vanda na palais même les gens de l'Europe ils m'ont appelé maman ça va Freddy Matete donc adeba ba benginga ba Mike Tie Mobesi ngabi Ronaldinho atam nani pire petit à le roi de la forêt nani le fils du roi fils du roi Otobenga ngabi Ronaldinho on n'a plus le temps tout le temps. On voit seulement Sankara, ADT, puis Roger parle de Weranson. Il n'y a aucun musicien qui peut parler de Weranson. Guy Malé, la fils du roi. Ronaldinho, toi tu parles bien, tu chantes bien, tu es aussi intelligent. Ta père a rien, Ronaldinho, ça mon apoto, on y est bien. On a besoin de téléphone, Guy Malé, la fils du roi. Ronaldinho, je ne suis pas Mifune qui a Belva, mais attends, Ronaldinho, tu vas bien comprendre qui est Guy Malé là. Donc ça veut dire. Sankara pas sa programme wa ko mekanga no charger na ye parce que mbangeza ya biso champe zali o soko le bio Ronaldinho zo ba trop nkunga te na yembelio o Ronaldinho zo ba trop bilambe zakate na latelio donc batutu balukaka les rois de la forêt boleki ba mbange belé na télé en tout cas fait gaffe parce que Bobby Ronaldinho toyebi na makambo wana ko jeté donc et la mbeza la repi nkunga yali donc ye moko mutalobi évangile selon Bobby Ronaldinho donc papa Henri abatazani na problème te masolo zandengi wana au moins le roi de la forêt non on kota ko to wengete na imba ka on a testé na bana poto ba monaki non on kota wengete mais na kenda na chaîne mona ko ti petit mo boya kaka 2 semaines na ngana betaye nessa petit est-ce que muto beta masona yebi muto azio 2 semaines netidia mo yuma yo na gazeka maka kestedio yuma na beauté yo wana no nene ngakuto wengete mais surtout on a hier na test pe na yembiango na bina ngai na betaye intermiel de sang ayi na contre boule na biti ne na bimisi gauche ko zwanga ti na kanyango contre boule na bisi na bingai Ronaldinho pona beta muto zo finga le roi de la forêt ezaka na beta na wengete lokola na la yangiama na koki pe ko beta yo soko fingi erepe katanaki dégâts. Ronaldinho et arrivera pas qu'au fando qu'il faut chanter à Zoyemba, ceux qui chantent à Mama B et ça Roneni méchant mais ba belé bazemba faux et belé en total bazemba bien té et belé bazemba bien té batu ba tenter kaka ba yo kangane na yema pena le roi de la forêt pour Mikolo le roi de la forêt on appelle ça formation moko ya accéléré donc ça veut dire chant avec chorégraphie na couleur mbala moko au moni na koti na wenge peu du temps mais batu ba ba répéter ba mona ke tozana makomo to ça accélération au saranate donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. To pesa dédicace na batu to bazolanda biso partout au monde et puis numéro na ya contact babak sama susupo ba kimingi pe ba kimaki yo mais bazongi menaton yo mo so fando zo ba vrai za banane c'est ndeza boye na pesika ba mbote et pa ya papa na ngai tous pepele ya mbeto le motema mama Mimi Nzemba et puis Jani Sita Yanita Sita donc Landry Fouti la Nzamba kan Luka famille nanga tueza na poto na kotanga bango tuté donc bazoka ba mbote bato balinga nga mingi bengali quoi mingi basa Clément Bangai na plus 243 81 097 95 94 et puis on souhaite aussi ba bon séjour na master nangai en Solozolo azana kini donc yevena dom tunanga to vanya na Liège na palais nanga na 4e étage azana kini abenga nga bi Ronaldinho yozo moi 10 kg mona ela ki on a mutu na bena 10 ebisinga me e kozala 3 plans mais pesika maka 10 po yo linga mingi blouson dégâts de yamo ina venir na kutana pe na vina ngai apinza wazana matériaux durable yazaka toujours na ba artiste donc ça fait vraiment du bien na bige ninga bi na wenge anokota la sambala ndasko petit na ya talanga et ça la bien quoi donc c'est ça pour nous ça pesika na ba fanatique nyonso le roi de la forêt c'est la monta moi lo mo pe asoka moi vocabulaire mo na sepela rata obeta nzemba de la forêt ya nini ya Alain Kutula Alain Kutula boni okomi kosala nga bongo
ezalaki ntango pokwa osiminga loboko wana tokei kasi okomi oboya yango namoni olingi nga lisusu te kokamwa o Alain Kutula boni okomi kosala nga bongo ezalaki ntango pokwa osiminga loboko wana tokei kasi okomi oboya yango namoni olingi nga lisusu te kokamwa o Merci beaucoup, Bobby Ronaldinho. Pour ces pays, j'espère qu'il va tout partout au monde, Banapoto, monde entier. Betty Boana, Océan Mounine en Australie, à ces pays comme on a Bobby Ronaldinho, Maman Patti Lunga, Papa Didi, full business. Aïcha Gandhi, la beauté indienne, Madame Carole Motema, Joachim Dinika, plein de bonnes choses. En tout cas, Piro Tumba, Edwige Mavung, on a Luanda. Edwige Mavung, on a Luanda, Bambote Belle Place, Néné Georges Cosmétique, Motema et Roger Bougomestre. En tout cas, tout au Balinga, Mobile à Lolendo. Le Guardiola de la presse congolaise, Toza Wana Ponabino, s'abonnez-vous massivement à Vision Plus TV, sans oublier Enfant Gâté, Dodi, caméraman Abisso ya Solo, Tozo Bundanaye de temps en temps pour que Batoubaza la convaincu. À la prochaine occasion. Merci, bye.